ça on a vu tu n'as pas fait pour n'angapo et ça la ben polia qui ça animateur na mina ba ventiler na Congo so que nela brasa songi amo se comparer na biscuit des écoles no boire na chanta zo boaka Bill Cele je sac biscuit des écoles ba animateur na mina qui ça touro ba ventiler Matimba awo zo teka ndunda kangama kolona yo omoni teke mikolo ba bandiawa kangama kolona www.potonapoto www.potonapoto. Merci fidèles internautes de 3W avec la mine d'Ovo Sakoli. C'est quand même le mannequin de la presse congolaise. Donc on est ici tous en plein centre-ville. Donc on a retrouvé Moko ya grand animateur en Mboka où ya Bengamina Kombo ya biscuit des écoliers ou ACP Sabino na ba Kila Mogrosso na ba 100% star les lotoé quand biscuit des écoliers Toyoka et lo koni au biscuit des écoliers Azol Luka Abinisa ba fanatique na en 2018 donc sans plus tarder na profiter na pesa mbote na pour la mine Mosako la mine depuis Paris la Boussente Guigili au grand cordon de Paris Chama Bona Prince mon grand frère José Mawini bon séjour à Kinshasa Steve Kouzangila mon ami privé donc Steve Kouzangila mon ami privé donc on appelle sur Mbote Skozali donc nazo yambela bino animateur na bino biscuit des écoliers bonjour biscuit. Oui bonjour bonjour. Bonne santé. Non santé quand nous sommes avec ça kobanga la musique de Bigaka. Boni évolution à vivre la musique. Évolution à vivre la musique toujours pepele. Ata petit nga tout refait la ebi. Vivre la musique ça bien. Donc toujours marché kitoko. Vive la musique a besoin marché kitoko depuis que notre papa Wemba Atika Biso mais vive la musique agit jusqu'à présent toujours mon support morotena et na marché besoin préparer les fanatiques na binoni. Ba fanatique na biso dans la calme parce que tout ça dans la préparation makambo. Il y a dit qu'il fallait bima décembre mais tout pour ça qui en pour travailler dans la bien fait. Il y a un mot pour ça qui en va faire février de calme et logo ça pépé les beaux à la précédé et lo mbangu ata madé sur soba la mbangu il est mbaraté faut tirer madé sur le mbati na souka pour damango calme donc c'est ça quoi. Ouais biscuit des écoliers ba fanatique no bazolanda partout balingi bayeba soki o nayambi eza biscuit des écoliers to zina emeka un peu ko sepelisa bango na ba et bongo elongi oyo ba soki bayambi na komini na peut-être sosi ba boule quoi que non na clonité na biscuit des écoliers mais ça la boule sundeni ça le loro moko boye yeah mwana mama lembele amodiambo diankila mama lo yeka yeke mayankamba kila mo grosso abwaka mayankamba les grands solistes donné to zawa biscuit des écoliers. Chéri mogatana magangwa mama Baza gobekise aso yo katse o chéri mon ami. Des écoliers mansanga mumezo bigandilo Kimeme bigandile ngamwana de ce biscuit des écoliers l'animateur digital. Ouais, biscuit des écoliers donc on a mon sali plaisir na chicha mabona prince abanda pourquoi pas na nansi bilonda mama c'est siko motema ya donc est-ce que motema ya X fanda quoi biscuit des écoliers et l'oroni au disque disque au besoin préparé pour nos fanatiques nabino titre disque na so vivre la musique c'est Sakobanga Sakobanga ça veut dire tous vivre depuis fait beaucoup la kufa vivre le que na Sakobanga idéologie pepele de yo et Bigak avec biscuit des écoliers les bogas de tous les animaux biscuit des écoliers idole na yo na animation izaranan idole na animation c'est Juna Mumbafu est-ce que ceux qui le balobi que non biscuit des écoliers battu le la Ibenye sélectionner 5 animateurs oyo bakoyi ko kene ko représenter RDC na libanda ya mboka o pour les sobanan na pona mutute mais ça balobi Juna Mumbafu ponanga po ezala ben polia qui ça animateur na mino ba ventiler na Congo wa so ka neka brasa songi amo se comparer na biscuit des écoliers na pona mutute po krinia malonga ndebiso no boaka bena chanta zo boaka Bill Cele
je sac biscuit des écoliers cri à kilo o bena na père na douche abini magena miso bana robina te banimateur na mnaki sasa touro ba venturier soit la dit Gina Ketch comme un musicien ba ko tuna bi vie mo na ebi ete na danser somme na sa sélection 5 musiciens animateurs na ko pona Bill Sele o janta na luki je sac toke pour ya bana mike bon batloko la ba chomi na ngwene bazobini samboko animateur yo petit na chomi anjili na boyete mais azana na capacité wana te na comme na 12 volts ta yala ba 1,5 volt donc nanu totolo ba vérité bongo merci à moi wana nyonso balikelele na sali dusuna bimite donc neto ba kila mogroso nezo le kaboy yebzanga kila ba petsoani ko la poil kwa kila mogroso tozala pe batuti hein. Merci biscuit des écoles biscuit des écoles ozo préparé au binisa ba fanatique na on a crini na moment Matsimba awo zoteka ndunda kanga makolo na yo omoni teke mikolo bavandi awa kanga makolo Matsimbe aluketo lutabukidi kanga makolo na yo wana bina biloko nazo préparer so yako idée maîtresse ya cri on les années idée maîtresse ya cri on les qui nazo conseil ba momi oyo ba chéri bavanda bivanda vana devant ba parents ola telo kwa mukuse ozi makolo panzi pera kulutu pera lupango zo monete de yango na lobi ke ba petit momi awo zo lamba fufundunda kanga makolo omoni te ke mikolo bavandi awo donc c'est ça quoi. Donc j'espère que écrit au petit conseil na Nancy Blonda maman c'est pourquoi pas na Nessinga de la Perle depuis Paris na Bossa Nioté Ritska Bongo depuis Tanzanie donc biscuit des écoliers et la sortie à disque c'est pour quand? Sortie de disque les anapsio et ça février mars. On doit me en décembre mais tu pousses pour travail c'est belé tu sortir ba chanson on appelle la chanson on a zotia donc na yembi na ngam tout na yembi mbongo na wemba ngwa te potala kaka na ko exposer bord na ngai donc c'est ça quoi. Nze mona yo moko muto yembi to pesi bat ba yembela ngam moko na yembi na bina chanteur animateur ti Alpatino tikela makambuti fait beaucoup de papa d'ailleurs ça déjà que non biscuit faut yembaka na yembaka ya danser ba ko yembaka nze mona ngaponi. Tout le monde, notre président Félix Oise comme quoi bongo tu ko bimisa hommage moko pona nzembo moko ya hommage ya papa Wemba Herbino bana ya papa Wemba ya viva la musique boyoki yango et ça la bino ndeni mais ça les bien là to zolinga ba reconnaissance et ça bien ba reconnaître vieux na ye ya belo bipe mon papa Wemba nzemba fait beaucoup et pourquoi pas faire pas Wemba ko tu fait beaucoup papa Wemba to lingi ba respect wana oyeba ke mukolo c'est ça moi je veux. Il y a un petit mot par rapport à qui la mon gros pour reconnaître biscuit na ba carrière to beti na kisasa ce petit to boudenga na ko bete li kofi pour na beta Bercy LC Bataclan na beta Ghana Belgique ba tourner danger na mikili ba ni matériel le poto ni baké na no ke poto te ka kiteti na beti Bercy na beti Martyr est-ce que ba ko beta ba Martyr ba beta ba Bercy susu est-ce ça la Bercy ba ko beta mususu taba niveau non na bisabino ke ba animateur mususu niveau grade ya te ngana sala ba parcours ya danger tala disque la 100% star bakada kuba premier disque na world ngala kende ki mobembo na songi na mboka ba disque ngana boka ya ngwana luyamula bazita toma des écoles bisikiti kadila yo taba animation série wana na fe na ngal patino ngwasu ba générique na sala totika ba vantir papa. Ouais, merci biscuit des écoles to komi kokoma na suka ya émission ata ba animateur na minene mususu ba beta ba Bercy te netinani bon je sais ka beta Bercy beta Olympia Olympia na Bercy bongo Bill Clinton Bill beta Bercy. Merci biscuit des écoles merci et salut la beta Bercy et laisser Bataclan gars. Ouais, presque basal tout on tenyo na Macintosh pa beta yango. Te papa. Na lobi komba mutu se. Na biso kake. So ya beta nga na betango. De yon na loba na classe ki na classe ba biscuit de écoliers. A beta pe Martyr. Je comprends. Mais je sais ka beta le rota. Kenga ba poto mo be fe waze ko na kata palais. Ndule ba longoli ba kiti. Je comprends. Ouais, merci biscuit des écoles to komi na suka ya animateur na mno musu bazokanga onga animateur
leader non memo poto atoke États-Unis obeta la salle ni papa poto kufa musique beta masuna poto te na koloba lokolo bozwa chance à kobeta poto te boto saba animateur oyo ba beta ba grande salle baxi photo na soke na Bercy viva au na photo bisikiti comme bozali donc c'est ça quoi. Ouais, merci Biscuit des écoliers to comme na suka ya émission na biso donc mot de la fin na et puis na ba succès si là ba succès le lobo no ba yebi mais ba yebi hôtel nzela biso ba succès ya to tamula ba Rolanda yo on a carte la victoire wana sombe ça bato batondi et c'est le lobo na ba succès ta ba leader musu basala mo beta bango kara ba fena zo wera ko kitape a wera son fera et à des écoliers pesa mot de la fin na et puis pesi bambote na bato ba la fin na pesi bato tout balinga Biscuit des écoliers Clovis Luemba, aux États-Unis d'Amérique. Ouais. Il y a Yotimbala. Kisha Basso Motro. De Kerr Dikembers. Mon ami Garin Kumbu de Bruxelles. Barbin Maui la beauté Schengen. Nabwaki. Vienangai. Aimé Kacha, papa na Deborah. Et puis bah ça ebele bana poto basunga nga basutina nga Koko Duki papa Duki na kata France masala nga Duki Koko Duki oki ka na boulé ah Duki hein donc na boaki pena bato pena donc yebika la musique boaki la nga Chicha Mabwana Prince Bandal papa Yoji acteur japonais na kina Chicha Mabwana vraiment je te salue de loin puis na bonne sanité hein yebika bana poto tu na pesi nombote numéro na nga ezali 00243 pour na mabanga bobo nga mingi 00243 89 62 90 634 00243 89 62 90 634 donc ça c'est Biscuit des écoliers je vous salue tous 2018 mettez ma pembe quoi soka no me la gene comme na whisky soka na whisky au comme na gene soka na ti comme na fufu de 2018 à ma changement de bord soit na loso koti dumar soit muda choko changer betentir comme choko de mbeya zongela par la situation ouais. Merci des écoliers en tout cas to comme na suka émission na bino na yambela gibino bongo Biscuit des écoliers grand animateur mboka o évoluer na vivre la musique ya papa Wemba donc quand à moi européen sambote na bosanité ba nous jack dans couloir Madiako kotina ville ba nous jack ba comme partout couloir Madiako kotina ville à mer rouge ba yanke tout akati ouais kata mona repesa mbote ngazi pe na kata ville talaka ceinture kata mona repesa mbote na ba New Jack nyos tout ya ville na bengazi nyos tout ya ville armée rouge na mbote na bnisque zali na bosanité mo sakoli la mine dovo motema ya Flozi la belle de belle sans oublier Steve Kouzangi la mon ami privé depuis Paris Ngalf le disciple depuis Paris aussi Chicha Mabwana Prince Bandal papa Yoji acteur à Japon donc bon séjour à Kinshasa donc José Mawini bon retour à Kinshasa donc na bosanité Gigilito grand cordon de Paris Nancy Bilona maman c'est Jenny Lumantou na Suisse et donc na bosanité c'était la personne qui était derrière la caméra Steve Labemo Sakoli donc Bambote Nayo donc à suivre www.potonapoto